waka akosaki biso na parcours na ye que je connais les wenge. Toyebaki te wenge o Thomas Lowaka o ya yebaki eza wenge 4x4 to wenge maison mère. To wenge ya quartier na bango o Thomas Lowaka Monsieur Wata ayara okosa biso que je connais les wenge. Na parcours ya Ferregola tangeli biso batu o ya kutara na wenge atangeli biso alakisi biso comment est-ce que akotaki wenge ndenga kimaki wenge ndenge viengiama akenda koluka ye na quartier ndenge bakutana ka ndenge we ye moko akotaka wenge siko na 1995 ndenge abandaka masolo na wenge. Thomas Lowaka yo wenge yo kotaka na ane nini? Thomas Lowaka ezaka ka question wenge o yo je connais bien les wenge ozalaka fondateur ya wenge parce que parcours ya Ferregola abeteli biso te kinga na zaka fondateur ya ebisi biso ka ke akutaka déjà wenge zo beta wenge ayebi ndenge wenge bandate mais akutaka dans l'ensemble. Ferregola bataring bravo na sagesse, bravo na intelligence, bravo na maturité, bravo. Ferregola musicien sans complexe, Ferregola musicien moko humble. Papa V tika toyebiso ki émission ezalaki bien. Donc tout le monde y défaute. Tozangi matière, tozangi eloko holoba, donc émission moko posée. Ce que zaki batu misusu bakoka ko beta jamais li solo ya ndako a machine ya fufu. Poto mona kango ba uta na bango mboka, ba ya. Mais ba beta kan moi je suis na vraiment la bandal séparé. Donc voilà kaka toyebi ke ba botama na bandal mais en réalité ba uta mboka ba yande bandal koya. Mais ba finara yango. Bravo Papa V. Bravo émission oyo. Ezaki émission moko yako réveiller conscience ya ba jeune. Oh peut-être les lots bazo se voir na ba situation moko boye un peu compliqué. À mon année tu peux na vie suki wana mais au réveiller ba jeune, au lobby était jeune, il faut travailler, il faut bosser. Jeune il faut lukata maiteka, lukata loko sala, lukata zalata mensonge, zalata aide mensonge, lobby Nzambe. Merci Papa V. Thomas Lowaka tika lokuta betande musique. L'émission on a sepela qui na question batuna qui Papa V concernant tous les musiciens atangi bango sans crainte, sans kolakisa hypocrisie. Alobi bien Thomas Lowaka azana mwana ya palin. Thomas Lowaka maramba sala ka batinda raye. Batinda raye nde kotinda na ye moko bo petit ya pala koki osala mote. Bravo. Alobi Fally Ipupa azana ba warrior na ye. C'est un garçon oyo à Salamsane Malam. C'est un garçon qui sait bien faire son travail. À Croisara Maborote, à Lukatala, faire à Salinini, faire à Zongisini. Non, c'est un garçon oh à Bundala Bundala Ndengenena ba warrior naye. Mais ba golo ba le karaba warrior ne belé trop kotango douti te bison son kilmon beyebi ke ba golo ba zake belé plus que ba warrior. Donc Fally Ipupa c'est tozarane na problème té. C'est un garçon oh sala musaya na ye en tout cas maturité à faire non to lukelango kombo mususu alobi susu Bill Clinton volanda mambu Bill sala te ana mutema malamu Bill na sele yo scrambo tsa moral na se bino mi balé fo boza isika ma po bana bazokola déjà Ferregola soki lelo batu ba olia mbongo afere bo buka mabolongo bo sambela rapona fere na souffrance ofera mona na vie na ye batu msoka bate. Si on a un bateau, on va faire à cabaret. On a souffrance à faire à mon vie. Quand même, on a $100 à faire, $200, on coûte une épée pour la personne à facilité. Parce que il met un monté ma malam. Bagola, c'est gladiateur. Tout ce qui a ma cambo famille à bateau. Boyo qui kuna l'émission, à lobby, à bête le sola parcours, n'engana ba grand frère n'anga ba Orly ba ya Thierry ce que ça kinga na to ngato tanga Orly te pona makambu yuda wana asala affaire ngana yo to tanga te to lobaka na ba grand frère na ba ya Thierry et consort mais Ferregola c'est azana maturité moko azana esprit moko supérieur. Bravo les padres na osenga na chérie na sora rolinga to sala live to ya sa live parce que émission ezana marambo ebela koloba Zakari muto tindara kene ko s'intégrer okindenga bengo monsieur Zakari apeso ba olage na minito yo na faire na ya bimi zoba parce que yo so va poser question à faire on répondre te po nyon so na nini obenga
faire na téléphone faire ayambate au comme ça faire ennemi na yo au comme ça faire munguna na yo au comme ça faire lokola ballon na lokola caleçon non OK onika rotandaka donc nyo se faire ça la pour na yo za mabe pour juste ka répondre à appel na oté Zakari Toroya na minute yo mto bimizoba parce que so batangaki so ke zaki yo Zakari batangi komba faire olinga betango 12 olinga lo batin bravo papa Hervé ba jeune boluka misala bosala surtout bana mibali bobunda lobi ya nzambe inshallah tomona nimbala sima Infinitive Grove Award Nigeria pays anglophone Ferregola za nominé na 3 catégories. Il y a meilleur artiste africain, meilleure chanson Visa, meilleur album Dynasty. C'est-à-dire qu'il y a 3 catégories en ande Ferregola nominé. Alors ba golo na ba goloise lien tout ça on a description à vidéo ou na chaîne sur YouTube. Okuta on peut na page sur Facebook ya Rumba Trap. Na ba page na biso je suis Gaulois, je suis Ferregola, je suis Gaulois. Alors, Gauloise et Gauloise. Dans le loi qui n'a bien que 2025, les années qui bon dogina bonzambe, botiaka tembe. Ferregola beti musique pe anglais. Mais na mboka loi Nigeria, ba nominé Ferregola, na ba award na bango. Au mona ki bino ba kunde award, bo pe ki bino ba Abidjan, de ba so pesa ba récompense chaque jour. Pour sa qualité artistique Ferregola nango. Ba qualité zanango eza incomparable. Alors ba golo na ba golo to laksa bango to zala mobondo to kende ko voter na lien wana to tia na description ma solo so zaka to voter faire ça dit qu'en attendant parce que déjà makambo zala ko changer semaine oyo billetterie na biso ya ING Arena et vous allez déjà disponible bobangate un vrai golo un vrai gauloise un vrai gladiateur. Azor information à source la page officielle à faire azur on peut pas na biso ba vrai gaulois ou ebichen o balba faire gola matin midi soir yeba kunando aux informations à bien les restaurants tout bana bango ta ko créer confusion les gens va charger plein c'est ba marque tabou ba neneya ba torrent ainsi de suite ba y pour créer le kuta chaîne au cause vrai YouTube les gens poto zalwa chaîne migenyema aux masolo calme. Kuna masolo ya bien ba David Mumbele ba on peut savoir une information vraie mais les restaurants tout baton le kuta un vrai gaulois azala bongo un vrai gaulois aux ba matalana wana te alors gaulois et gaulois gladiateur tous un événement na biso zo la biso événement na biso zo le 7 juin alors tous à la focaliser na to bomba ba mbango na biso tango billetterie ko fungwama mbala mo to tomber sur yango to récupérer. Tout ça, bateau, ça va tout. Bango ba yara multitude de date. Ba onura kangote. Faire que soit le moko raté, tous en mois, mois retard et comme ali kambo. Ba oba se précipita qui ba fumuli billetterie même date na faire. Jusqu'aujourd'hui, ba ça c'est soldat tout. Jusqu'aujourd'hui, même pas ba ça la 3000 wana. Ba comme si même pas 300 billets ba t'exi. Même pas 10% billets ba t'exi. Sous fumuli ba salle de wana. Au fond ba plan site au kutaka ba place nous zali mais ce que ça qui fait il y a ma cambo internet heureusement fait avec ma mbasika et tambola na nenga bien alors ba gaulois tout un événement tout ça na makana biso ko sala tout ça na ba nzembo na biso photo ko on a plateforme digitale tout ça na ba clip na biso zali photo tala tous les jours tout le temps. Alors, tous à focaliser les colonnes biso moko. Tous à la focus te digo ba yuma wana tout parce que émission fait la sali et quand si bango monoko ba comme ko sona entre bango kino faire ça c'est bango cop bango zo lo kino ska faire déconner pour bango zongo comme sujet du jour au balela mais faire gola school quoi grand esprit a kondi bango ayena ma mususu au bango ba ko kate aïe ce qu'on a levé la likolo la copie bloquée faire na level ba bengi level matis bar likolo do ba komi tomber ba komi par terre ba ko sous copte félicitations papa est revenu mission salle na Top Congo na 4 jours ils ont déjà na plus ya
plus déjà à 270 K. Il est qui déjà monté à ce prétendant numéro 1, ça le gars déjà une année. Na 4 jours pamba. Tant probablement que Ferregola n'est pas n'importe qui pour dire maraté. Mais c'est le long de beaucoup de gens qui non. Ferregola c'est vraiment un leader, c'est un grand. C'est un moto au bateau balandaraï parce que c'est un moto qui se respecte. Tant probablement se respecte en accord avec maraté. Mais talasco mamazo sala. Dès qu'ils ont valorisé, ils ont respecté, ils ont tient une place naïe. Tant probablement vous tirez tembe. Mais c'est quoi œuvre à faire, ils ont placé ce qu'on fait Ferregola numéro 1. N'a pas tout interview à Pamba. Moutounou ça scotché nango, même ba adversaire artiste, ba ça scotché ko nga batala. Au moins te ki ba ko sabino trop. Ba luka ba mburi bino vi Pamba. Pour ni eloko ma longeza ko nati. Eloko ma longeza te. Ko wela. Yango yimo yimo tango za na mezumer ko wela za nati nati. Zilanta na yo. Zwata na yo. Concentré. Bosser dire. Quand on va dire que la répétition la mère de la science c'est pour te ratembe. Moto alingi a réussir à ça la exercice mingi. Ce qu'on s'exercer trop na vie. Yeba ki lobby na yo. Eza réussite. Lobby na yo eza réussite. Parce que moto a échoué trop. A échoué mbale belé. Tango a ko telema bia sala makambo. Tango réussite na ko banda. Et vous allez toujours réussite na réussite. Faire écouter la difficulté belle énorme avant le loi comment au hasard. Parce que le faire quoi une base solide sur le plan artistique. Sur le plan mindset, plan mental. Ou comme la vérité. Parce que ça n'a pas chèque ou à mon ébélé. Chaque étape à l'eau. Que mon la qui s'en a boulot se faire. Parce que ma faiblesse ou ya vivant. Bah zong ba utiliser à l'époque tant zalaka. Pour la pesa parce que bandi mosala il y a manager et pas d'affaire. Est-ce qu'à faire la qui ça est go boulot? Bien on est déjà à faire. Ils ont battu belé le ba carrière na bango. Faire mon pesa bango ba idée. Faire le mon coacha bango la qui ça bango. Beaucoup de journalistes là bazo témoigner. Baza belé. Grâce à ça fin à affaire. Allez ba au salon interview te. Mais mon la qui ça est ba ça interview yé. Si tu as capacha. Allez ba au salon interview te à l'obakango jusqu'aujourd'hui. Faire une mon la xaï. Le susu awa Willy Kayembe a utukoloba susu zomona kedena na média bato belé on a qui no faire de moto la xabizongo sans complexe pertinent biso no ndeko sala nanga sala pena bato bo et ko pesa yo visibilité zomona ndeki faire azali faire ce grand esprit faire za moto oyo ala ki sa bato makambo ko sala mais zomona lelo bato balamuki na tongo babando bonina bango faire babando boya ka faire ka par hasard ka boule. Mais faire l'accès à Onzela, l'artiste peut vraiment témoigner. J'ai des témoins qui ont qui n'ont fait le Zaka numéro 9 na bango. Azaka ça la tout. À 4 qui n'ont absence mort zali, faire le rejoindre place na absence wana à couvrir rango. C'est ça un leader. Mais c'est quoi bino monoko et belé mais bozaba leader te.